les loro le baté. Parce que kaka to marché après na sima. Ba maka biso to senga ba droit na biso to senga et l'eau moi changer raté. Donc na mona butu tina. To yeka ka to linga musana biso to yakaka mais biso problème de Zali ministre na biso ya culture et art aye ba peke biso ba ta théâtre. Ba comédienne to zali to existe ka. Et ça ba musicien parce que on dirait privilège ba personne ba musicien biso ba ki para biso te. Loro morote o mona ke to sala musala na passe. Mais to za o mona pena ke non ba artiste minene to za na mboka oyo. O mona ba comédien ba ninga na ba mboka msusu ba komi na niveau kutu ya ba théâtre te ba komi na niveau ba cinéma. Mais biso to za na ba ghetto na biso poani parce que gouvernement na biso e de biso te et dara biso te. En Afrique, on a que baza ko évoluer pourquoi parce que le gouvernement na bango pesa bango maboko ba reconnaître bango na mboka na bango ozo comprendre donc pour babi avant libanda ba reconnaître bino il faut na mboka na bino moko bino mo il faut ba reconnaître bino mais biso na mboka na biso ba reconnaître biso te o mona dem surtout zo mo ba valeur kutu mikie kutu so bimi mo libanda ozo mona poani parce que ba tala biso ba bien importance ya art ba opesa biso mais biso mona mboka na biso awa important c'est zaté donc yango to lobaka to mona atina olobate donc to yaka kaka boye to marché journée internationale ya nini ya théâtre to marché to kei to zongi ane wana pe to sala ngo ane wana kuna pe to sala ngo yango monile msu bato bakoma ko bae parce que bon koti sa na ite so to benga ngo ni ba memo so nini to benga ngo to koti sa ngo na gouvernement ekoti réponse ya balonge ya na ngote sikoyo to sala kaka mais les bokende boy parmi babiloko la mineza ka na mboka na bino artiste so beso mona bino mo bolo ba keno na artiste biso to ba artiste minene mais bino mo bolo bango mais bino mo boliko pesa biso valeur wana te mais bokende libanda mboka bolo ba keno biso to ba artiste makasi bona bo mais les bino mo boya na mboka na bino boza ko ignorer bango mais libanda bo mona wana za hypocrisie bosa libanda mboka ba keno ba artiste comédien bo bazala ba théâtre moko bazalaka mais bino moko na mboka na biso non na kanda mais biso mo na mboka na biso bo reconnaître biso te mabe ya wana yo zwara que non to tourna na difficulté zwara que ndeka ko senga kaka ata place mo bo tourner ata ko tundeza ka na yebi kute na yebi to tourna na aéroport je sais pas so to tourna ezaka passe eza kota boye bima bo oh biso za bat moto za beso to tourner na aéroport to komika à lettre mo bo ekoti mamo pour pesi so accès to tourner mais ça rappelle les msobo kepa ba boy bo sara ba kangi bino caméra so comprendre na banda ko mona ke na banda ko mona ke ba OK na banda ko ba manager ma casse ba ministre ba pesa ba ko espace banda ko bien on va mettre le gouverneur a dit qu'il n'a pas ici na ni et biso ba non neni OK na la banda la sécurité na ba yebi bino ko sara théâtre ba autre na bino ba nani artiste wa to yebi L'élo est allé journée internationale à théâtre et a moni présence na yo remarquable awa remarqué plutôt na peu d'artistes. Kobando bani musala ya théâtre dans ancien Oumeli. Journée internationale à théâtre. On a yo moko na no tant qu'un grand. Nengo zomona ba gouvernement ndenga zakana bino musala bodo sala bambulo sali est-ce que il y a un avancement pour redresser mes alliés? Bon, ndeko langa mingi ko lobezate dali boso ko tupona journée oyo na moni mama zo zo kuna bilili papa zo zo bilili yango moni to zabiso nous ensemble on est ensemble na ba ancien na oya sika mais pour nga théâtre ezalaka ancienneté sika pété pona nini olobi ya gouvernement bon pour moi eloko moko ezotambola te hein na pona monde na biso eloko moko ezotambola te vome baya bawela bakolta na bango ba diamant ba or richesse makasi yango wana mais ba richesse lokola ya biso ya misala na biso yo na mboka na biso eza vraiment trop bas. Trop bas. Donc je pense que nouveau gouvernement basali remaniement basali ministre de la culture et art oya kotiko atala kamna bino quand même il y a tout côté de la culture. Bon, on a souhaité ça la bongo hein.
ye akota na esika me na ko souhaiter akota masolo po eza nini na yakotango akota masolo oyo ya théâtre akotango tina suka. Ok, lelo oyo bato bazolanda yo bato balingaka yo bako retenir nini mpona Tito Pika. Bon mingi tolobaka na bato oyo balandaka biso balandaka nga bon continuer toujours kolandaka ngai on est là tozali tant que tozana nous vivants sur le moment tozali kolinga te kaka boyoka ke akendeki boyaba bakokunda ye lobi boye mbangu. Merci. Mais on dit comme le kata. Vous allez mon quoi battre oyo surtout bazalaka vraiment très active na moment où nous sommes comédie bazalaka le journée internationale de théâtre pour na yo c'est-à-dire réflexion ou bien fête ou bien réjouissance. En tout cas pour nangai journée là on a mon ango ezalaka tout d'abord nos fêtes. Pour eza journée na biso na musala makasi oto salaka eza musala PTT na ba difficulté to kutala na misala oyo na nyonso to salaka po to sepesa ba ebalanda biso. En tout cas bakabela biso ka mukolo moko ya ko fêter donc eza ma journée c'est en place nyonso comédien zwami eza ba obaza libanda eza biso ba oto sangani awa eza mukolo oyo il faut to sepela to pesa nzambe merci na likabo o apesa biso pe to saka ngona bolingo pe na buanya nyoso yango mo le to na sai. Est-ce que nous avons entre vous les comédiens lelo mukula ya fête nabino est-ce que théâtre nabiso avancement zali ou bien vous avez un redressement? En tout cas avancement vraiment ezate pona nini po to zana o ya ko kabwana moyen avancement ezala ndenge biso to lingeli ezozala na mtete non to komi na place to lingeli te po to zana na ko yinana ko tongana ko fingana ko kanana ko kabwana tellement ezali parce que ngana lobaka la vérité o ngana zo mona donc na ko kisha mo pakola mafuta na lokuta non ba oyo bataboye ezali ba oyo bataboye ba oyo bakoya place ba oyo bazate ba o donc ba ko mona ba una bato te poso ke kei kuna e ko ngana sambwe te non to lingana bolingo ndele kinyonso bolingo ebombaka mabe neti mukola lelo ezaki mukola molulu oyo ba comédie ba tonda na onesika oyo na place na biso oyo po ezaka place na biso etando oyo faki to tonda awa esengo tozo yambana tozo tant to marcher tozo ke biso no sone sengo tine to aussi ça m'a na biso maintenant on a ba miso non bazate n'importe est-ce que baroya je ne sais pas. OK, message chose op c'est pas bato aza kolanda yo tant que une artiste comédienne. En tout cas message ezaka kake bolingana tolingana na bino bato botala biso na biso to sala musalango to tika no ba futilité souci nanga eza to zongela ndenge to zaki soudé liboso po liboso to zaka soudé bomonaka rendement ya musala na biso to banaka ko sepela to zo lia fruit ya musala na biso to sepela lelo oyo lokwa to komi na ba haine na ba producteur ba komi kilo pona ko pesa même ba film bo sala et comme ka alem subina mo bobundi buno sai mo chaîne na yo mo komi okota ba biloko na po nini na batu o bande ko soutenir biso ba komi kilo po mo na ke bino mo ko ndani bosana ko lingana te to lingana bo moko ezonga. En tout cas na souhaiter bonne fête na bande ko na nyonso ba artiste na bi o baza libanda na ba o tozana bango na ba o baza soki wapi na ba o bakufa nzambe pe misa bango na kimia po lelo sam ko na biso to ngato zana bango awa to sepele longo mais nzambe décidaki autrement. En tout cas bonne fête na biso nyonso. Merci. Lelo oyo to moni présence na pas tous ba yeti lelo so na no baboy lelo oyo to moni bi ba ta comédien ko bendana ezaki entre bino to ba leki na bino ba oyo ba esi ba koko na bino message chose opesa bango on a surtout journée internationale ya théâtre oyo. Merci ndewona ngai lelo eza mokolo na biso lelo eza mokolo ba ranking te lelo eza mokolo to sa bon moko biso surtout
onde ko boy biso nyi toza lisanga toza bomoko po lelo eza moko ya feti na biso lelo eza moko na biso barankini to boyango soki mutu alingi rankini fano na ndako koya kosala no bapolémique te toza bomoko Kakoba ndenge ozomona mosala na bino ya théâtre art cinéma bosala yo mundo ozomona soki otali nde bosalaki lobi na nde bokomi lelo différence ezali avancement ezali mpe bozongi nsima. Merci papa na motuna wana toza kozonga nsima po série ya kala toza kotya esprit na mosala na biso tosalaka ntango tosala bamoso vite tosali babiloko ebele tosali basérie wana omona mosala ezotambola mais soki ekomi kaka bapolémique oyo kuna boye non biso tozalaki basérie wana babie Johnny bapapa Shaba bakokodioko banani bato ebele tozalaki bomoko tokosangana bamama linga banani bapapa Tito tozalaki bomoko mais baleki na biso baye bon topesaka conseil babaleki eyaka mosala tokosala yango baza bomoko toza bomoko tolingana totambola liboso po mosala biso etomo. Merci beaucoup. Merci. Ngana kena bureau. Vanité des vanités mukilango. Ça ne sert à rien finango te to. So yo moko mituna katike parce que na pena chez nous aller. So to ça. On a dit ba ba question na ba question moko ya les années là. Des années là. Donc les gars là na banayi pour s'inquiéter non pour s'inquiéter les locaux monter parce que là on a bien pas une ça veut dire qu'elle est là abino kabengio membre ya DPC matika na théâtre oui ba association ko kisungaka ozo problème ko ba ye ba assister yo donc lo resala ke ça finit pe tout ça là na ba assistance na ba invitation ya président JP Massamba ya tokanisa bafeta di biso nazalaki invité nazalaki tolongo itarme ngayo na ye na afunaki rendez-vous na biso eza lelo ya le 27 to célébrer journée internationale de théâtre. Je vous aime tous. Bayangai bavrevre ya joli walelo bavrevre ya joli walelo o batikanga tata bamonaka bango so bafilme te me balandanga bakabela ngai donc baza ebele dimanche na bino ekomela bino vraiment mingi olobeya te donc maboko eza likolo mabolongo eza komunu na se tolela ala asala otoyokana maboko eza likolo mabolongo na se azoyela ala yesu sala nde boyokanaki ozozongisi na théâtre arrête bêtise oyoki alobi elle est là en personne, en os et en chair.
Mais moi je pense que l'on sera avec eux. Je pense qu'on sera avec eux. Parce que même que tout ça n'a les magasins. Mais donc quand les amis, on a la visualité, on se comprenant que mini journal et l'autre ça là, on a la télé na bino, na ba salon na bino, na ba obomo na été bomo na ba donc ça passe. Parce que le 27 mars est-ce que vous avez des journées à réflexion? On a mis nous à la journée à fête car vous qui vous venez. En tout cas, sur la la plus grande de sa vie, nous avons une journée à réflexion pour la mission. Et ça, quand juste dit qu'il y a comme la tombe à l'émission nord. Et ça, journée à réflexion. Donc, ils ont interpellé mission il y a évelé. Mais éthiquement, mémoire à ne plus jamais oublier. Particularité, il y a bon, on a fait que ça m'a cassé ça. Il y a ma casse pénale. À côté de ministère a sorti exactement la mission tant que nous avons chaque point un plan dans Mboko mission de artiste comédien et en contact là on va passer quand son musique est la radio mais artiste comédien en contact la religion donc tout ça va mettre ce congrès c'est la valeur dans la Mboko mais quelque part la valeur de mission il faut la respecter. Même ça, on va pas. Quand on a dit qu'on a passé le bébé, on a dit qu'on a les familles sont pourquoi. Il y aura tout à dire, madame, à quelle année bonjour, vous avez un contact pour et ça l'a raté. Et ça l'a raté. Comme ça, le petit, ça l'a envoyé. Il y a pas. Merci parce que la fonction est donc il y a des données. Donc c'est la fin de la mission ça va te le papa et à constater. C'est pas pour la musala parce que va falloir que ça artiste pour la point à vivre dans les artistes donc et ça passe. Maintenant on va passer on va mettre la fonction quand même la commentaire spécial. Il est donc content pour la vérité. Merci pour ça. Parce que nous, quand on reconnaître
valeur na ye baza subventionné. Oui, nde azana akufanda na musana ya fasala wana na bamanager et puis na gouvernement eza soutenir ye mais biso siko totravaille seul totourne seul donc tokutaka na ndenge na ye kaka donc kapo esimba kaka mais tobanoyaka chaque bamarche toyaka boye boye eza mabe te tozoya tozomarche ozokomprendre tomoni ebele presque mois tasosimi babengati ebele mois tasomaakolemba koyaka vraiment toyakaka échanger te le moko le bien très important dans ma vie je vais réflexion bien fait mais on n'a pas d'autre on a moins de côté dans la journée à réflexion mais bino moko vous allez diviser moko vous allez diviser vous mouna au quota papa jamais journée le laisse que la journée moko que l'objet que ça la makasi bino notre papa tout mais on se sanga c'est comme si journée là on a un DPC et tiens c'est un expliquer on est ezala ANDPC ezala oyo nyonso toyebi batokanisa banani biti ya bato wana nyonso ezala likambo théâtre ya mikolo ekende liboso mais ce mpo batindika mpo bato basangana bakoma bomoko ezobanda na nini ezobanda na likolo na biso ministre wana batiaka ya culture wana batiaka ye mpona bamusicien kaka te batiaka ye mpona biso mpona badécorateur mpona bato nyonso oyo baza babengani baartiste ozo comprendre ezaka te tokufaka mpo boye mbambala moko kopesi biso baéloge moko boye bamakambo moko boye bamashako mpe asondama alobaka moti alobaka ngo opesaka biso tolia nde naa na bomoanga ange na travaille mpe ebele na joue mpe malgré eza na bandeko bayaya oyo balekika me na travaille mpe mingi na bamboka mosu na port na installation mosala oyo nakozalaka nde nanga boyeka te donc problème eza valeur na biso baartiste comédien il faut ezala reconnu eza reconnu par Faham Assoumou eza reconnu par motu oyo président de la république atieli biso constitution epesi biso ye nazala na souci ya baartiste comédien atalaka mpe biso ke bato ezosenga nini po mosala bino ekende liboso ezosenga nini tozala oyo baza badinchance lokwa bapama Assoumou bapape lombe bazala bakoloba eza kaka te bato baye bozomwa nini ofini bango ekoti nango na poche ya mokake na ye alie projet mpona baartiste comédien etikala kozala te obayaka bajournée internationale boye tosili moko esi topanzani oyo ake terrasse oyo ake boye oyo ake boye topanzani réflexion oyo esala oke batele tozala tele tozozwa baremise ya bapreve lelo baopesa biso nake preve na te biso pembe na tv nanga etelemi nango wana alenango mutu akotala moko mani bandeko nyonso omona bazoatrofe batrofe kaka kaka na zwi kaka nake na tie na ndako esili derrière de trophée il y a rien. En tout cas, c'est bien dit. Merci beaucoup, Ange Maïsi. International à théâtre, qu'est-ce que Bato retenir surtout pour la journée internationale à théâtre? Parce que tout le monde qui année passée, les alaki qui Boye, tout ça, l'image, tout Tamboli, tout Keto Meli, mais année au particulier dans nos années. Ben, déjà, il faut comprendre que le plus important dans la journée Oyo, c'est Bosangani. Se retrouver ensemble à l'occasion de cette journée pour réfléchir sur notre travail, sur l'avenir de notre métier. Voilà. Alors, une touche particulière, en dehors, il y a Kusangana, c'est-à-dire un rassemblement dans jardin botanique où il y aura différents messages adressés aux comédiens. Netingaï, personnellement, j'ai été chargé de parler aux comédiens sur... on m'a donné un thème, c'est-à-dire Nakolobela, artiste face aux outils de communication ou face aux réseaux sociaux. Donc, il y a un moment où il y a partage, il y a Kokabola expérience, il y a Kokabola Matéa, de manière à ce que les jeunes vont profiter de Nayango. Et puis voilà. Voilà un peu. Au-delà, il y a convivialité. Au-delà, il y a Kosangana. Moi, mon message est Rosala pour édifier les comédiens. Tout le monde est là, la plateforme est belle, vraiment, il y a théâtre, il y a bino. Mais à l'occasion, il y a journée Oyo. Est-ce que, pourquoi vous allez quitter la journée à l'élo, bino nyonso, vous allez quitter la moko, vous allez quitter
dynamique ya bana lemba bakosala lobby tomonaki mpe tokanisa asalaki baye joue à 10 ans tomoni mpe ke antepesa elosala lelo peut-être bamosusu bakosala nsima mikolo pourquoi pas osali te ke bato nyonso basala mpo tomoni absence ya baplateforme mosusu awa surtout bameme balider na bango. Non mais c'est tout à fait normal, on est en démocratie. Batu na batu bakoki ko sangana basala ba plateforme na bango. Toyiko obligé batu to sangana to sala ka mukolo moko te wane comme dictature. Le plus important ezali to sepela journée na biso, ezali journée sacrée. Alors à NTPC ba juge qui bon lokola est tombé lundi et la plupart ba bande comme susu basalaka neti ngai na zongeli kotanga naza na université donc ceux qui lobby to banda session de ceux qui lobby na ngaki na zalate. C'est pourquoi on avait préféré to sala yango lelo. Alors les autres associations, les autres mutuelles baza libre ya ko célébrer comme ils veulent. Le plus important c'est to betali solo ya théâtre to tombola lokumu ya culture ya mboka na biso sans polémique, il y a Bouzoba, sans acte qui diviser Bisso. Je pense que c'est la culture qui gagne. Binu bozawa mikolo oyo pour que ça balek nos conseils. Le colo tout ba makamba polémique ba divergence. Ba polémique entre balek na bino, bana na bino, ba koko na bino nzela théâtre. Pour ezo leka. À l'occasion de la journée internationale de théâtre, vous avez un message? Bon, ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes. Il faut les aider, il faut les encadrer. Toko lemba bangote. Ils doivent comprendre que un artiste au hasard a talent. Le plus important est d'aller à talent naïe au profit de la communauté, au profit de la fanatique naïe. Tout le reste, wana accessoire, wana ça ne sert à rien du tout. Et tombo la rabatouté. Bomonaki ane o tota au père de Bakulutu Nabiso ba rendre bango ba hommage na nation. On a vu tant papa Kouedi à Koufi, il a fait déplacer le chef de l'État. Je pense pas que son excellence président de la République Fachi ayaki qu'on aurait mémoire ya papa Kouedi pour papa Kouedi a fingaka malamu pour a fingaka papa ebale pour basouana na papa masumu. Non. Le chef de l'État était venu honorer le talent artistique, il y a Papa Kouedi, et je pense que ça doit servir de leçon na baleki au bazakoya. Accessoire wana etombo la rabatote, au contraire. Ce qui peut na bozali ba artiste à solo, il faut qu'on l'acquissa de quoi vous êtes capable sur scène devant les caméras par rapport à talent na bino. Le reste wana c'est ça ne sert à rien, eza kotombo la lokumu na bisote et il faut bâtir. Merci beaucoup. Je vous remercie. En tout cas, d'abord, félicitations pour l'organisation. Il y a un TPC. Batouba retenir Nini pour cette organisation. Il y a Anoyo, la journée internationale de théâtre. Il y a Anoyo les cas qui. Il y a une différence particularité aux années. Bon, donc, d'abord, il y a Moko Ezali, célébration de la journée internationale de théâtre. Par différence, Ezali, nous célébrons le 27. Mais à cette fois-ci, vu le 27 est tombé l'année, nous avons préféré célébrer le 26. Hein? Pour vivre chaque jour, pour nous célébrer dimanche le 26. Et puis ça. Mais là, on a une célébration. Donc, particularité, on a connu un moment où il n'y a pas si qu'un mois de mars. Alors, nous avons plongé dans les préparatifs. Mais on a pu jouer quand même, moi, dans des faveurs, il y a célébration, mais à la fin, Monica a réussi total. L'année passée, je ne sais pas si je me suis trompé, vous avez un sponsor. Dans année au pénal, sponsor Koi, il y a un sponsorisé Marmounion, Soba Polo, Nakolia Komela ou Non. Le sponsor, lorsque d'abord. On se bat nous-mêmes pour nous rejoindre place wana on a combattu le gouvernement tout ce gouvernement merci pour la place wana après service étant qu'il y a une association officielle au Yébani dans l'État en tout cas c'est déjà une bonne chose. C'est pas que sponsor appelle sur podium, sponsor appelle sur instrument. Tu vois, il y aura des chaises, c'est le sponsor, on dit merci. Et à boire aussi. Non,
à boire, moi, ndambu, mais nous, les galons, nous avons acheté à boire pour battre. Mais la différence, c'est ça. Cette fois-ci, nous avons dit, cette fois-ci, nous sommes satisfaits. Bon, c'est côté, voilà, pour faire la totale. Tous la possibilité de faire moyen de faire ça et maintenant moi parce que ça s'autofinancer. Moi 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 t-shirt moi donc tout ça s'autofinancer. Voilà, c'est un peu ça. De différence ma casse peut-être quoi. Thème il y a année aux années. Voilà, théâtre pour tous, théâtre par tous. Donc, ça vraiment bien cadré. Sponsor, le but aux arènes, même l'année passée aux arènes, parce que cette fois-ci, t-shirt, on a fait dans la moyenne, mais les sponsors européens, ça quelques t-shirts au moins dans le logo. Donc, c'est un peu ça. Ok, mais président, est-ce que Bino NTPC, le lobby que vous allez, association officielle, officiellement reconnue, association mère, hein? Voilà. Donc, est-ce que Bino le coup association mère, est-ce que vous avez que lobbying entre ce pour les lots, on va pas se retrouver. Tous les artistes et comédiens, on les appelle, au moins tout un peu bazalaki. C'est-à-dire, on appelle tout le monde. Oh, il y a artiste. Tout ça, la différence, c'est oh, il y a vite, il y a artistes et comédiens, metteurs en scène, réalisateurs, scénaristes, c'est ça. Tu as dit que, oh non, il y a gauche, droite. Ça, c'est le brassage journée, il y a théâtre. C'est pour artistes et comédiens, oh, donc je profite pour remercier Papa Henri. Azaïna qui artiste et comédien Papa Henri, Poto. Merci Papa Henri. A dit quand même un bon message. Merci. Merci Pena Colline Azui. Papa Henri. Merci beaucoup. Hans Luzolo. Merci beaucoup. Duce. Merci beaucoup. Donc c'est la famille. Ciara, Bibiche. Merci. Donc Bango, Babama Bomengo. Tout le monde, donc c'est la famille. Na diaspora, Apo Azali, Abia Ofetawa, Valencio. Donc, kuna ba mingi woni bangwa te babi nzoto to le kaka kuna. Ba présent musupe to ba mingi ba ole kaka. Parce na mona tambo sola kango, ba souci qui peut ça ibokene na ndako na ye. Bon ba longo libe. Mais année on a moni c'est comme si vous démarche tamité pour médiatiser monter. Pour année passer pour méditer ça quand vous kenaki. On ne peut pas répéter makamuka ndé moko. To bandaka lo mo tende ma ya lobaka NTPC a to contacter ces artistes comédiens. Vous avez indirectement membre. L'Ilobane ou pas naé. Donc il est là donc je sais que membre ça bien. Quand il y aura les élections, bah on va postuler, bah on y a reçu ba candidature. Oh, NTPC élections. Na moi coulisses na tondo sur venez parce que chaque fois il y a chaque élection na présence au Mutazate. Il y aura des élections calaté. Donc, programme Robi Magistère, le président Olobango, on peut savoir programme. Moi, c'est Nabiso. On va briguer, ils vont briguer, donc c'est ça. Donc maintenant, oui. L'unité rend fort et fait vaincre. C'est ça la NTPC.